Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Alongola kasoni nzambalola ye asalaka makambo na tango na ye nzambo alongola kasoni la vie ya bato aza wapi aya pe alongola soni la vie na yo Emiliano vie na yo etondisami na ba problème nzambe oyo alongoli soni la vie ya Karine Mokonzi aza wapi aya alongola pe vie ya kipeka peka vie na ye eza entouré na ba problème nzambe oyo alongoli soni la vie ya Karine Mokonzi au nom de Jésus-Christ de Nazareth akota pe makambo na bino nzambe alongola kasoni nzambalola ye asalaka makambo na tango na ye bandeko na ngai babone fidèle ya Rose Bombo officiel c'est-à-dire Galmi Kofax naza na esengo mingi vraiment ya koya awa ya kobetela bino masolo ya Karine Mokonzi la baronne tala ndenge nzambe oyo alongolaka soni na vie ya batu alongoli soni na vie ya Karine Mokonzi la baronne bandeko na ngai ba mama ya la Chine bauti kolela ba mama bauti kotangisa ya misu koyoka témoignage koyoka histoire koyoka parcours ya mwana na bango Karine Mokonzi nani a l'élite Margelika Ninda est-ce que l'élite ngai na leli Rose Bombo officiel pe à leli chupet officiel à leli donc bref biso nyonso to leli tala ndenge nzamba tikaka ba oya yete en tout cas ngai na yo comprendre de l'oro moro boy que Karine Mokonzi peu importe donc au-delà ya ba délire na ndo sala wana au-delà ya ba comportement na ye o la baronne boye mais nzoka ne Karine Mokonzi aye aza mwasi oyo aye baki nzambe nzoka ne Karine Mokonzi azali mwasi oyo abane ko tambola na kobanga nzambe malgré ba délire na ye ya internet tala lelo oyo nzambe a confondre bino histoire ya Karine Mokonzi nzambe ya lola nzambe atikaka bana na ete nzambe alongolaka soni na ba vie ya batu nzambe azaka toujours wana pona ko répondre favorablement na ba besoin so bana ne basengaka ye yango wana ngai Galmi Kofax we na ngai zalaka Karine Mokonzi alonga kincheza comme poto pourquoi parce que na monaka na vision que porte ya bonheur na ye eza nini eza na poto tala lelo o makambe komele na poto mais avant nyonso wana bino ba chroniquer internet oyo tango bozwaka bazemi bolobaka bien bopesaka Karine Mokonzi défi biso pe topesi bino défi ebokende pe kobala biso pe topesi bino défi bokende kobala la Chine boyebisa bango ndenge bapesaka Karine Mokonzi défi abota mais biso banoko bana to lobaka ke tokozana biso bana kazi ya babatard te avant le mariage to boyi milimo robota pour la Karine Mokonzi la baronne pour Aza Star et kozala soni mingi pour la image na ye la Chine to pesi bino défi bino pe bo bala boke de kobala 2020 to esila te avant 2021 bino pe boke de kobala octobre novembre décembre oyo tozwa résultat ya bien na ba vie na bino pe bo bala pe bo bala mariage coutumier bande ko na bino pe balata uniforme ndenge ba Aimé Sanduku na ba Suza Limbondo na ba Charlie Binti na Feyland bakolata uniforme ya libala ya leki na bango ya mwana na bango Karine Mokonzi la baronne ya mwana ngai Galmi Kofax na yembi lisusu alongola kasoni nzambalola ye asalaka makambo na tango na ye Karine Mokonzi la baronne asali témoignage na ye asali témoignage ya vie amoureuse na ye tala mibali oyo Karine Mokonzi la baronne aleki na bango apresentaka bango pa ya mama na ye mais yoka réponse à mama ya mayele mwana ngai to c'est la volonté ya nzambe yoka réponse ya mama ya mayele mwana na ngai to c'est la volonté ya nzambe tala lelo oyo volonté ya nzambe e futi Karine Mokonzi la baronne volonté ya nzambe lelo e sali Karine Mokonzi azi mobali ya ye moko mobali ya rowela na mutute mobali teke oh non mobali moko sali ayaka boya kendaka boye non azi mobali ya ye moko ete ya bino ba chroniquer internet pourquoi bozana mibali ya bino moko te
Pourquoi ba fi internet bozana mibali ya bino mo côté? Témoignage à Karine Mokonzi la baronne et servir bino comme exemple. Bande konanga ya la Chine, malgré ba délire autoro salaka, malgré comportement na biso, mais tout aura toujours temps ya komiti kana maboko ya Nzambe, tout aura toujours temps ya kotambola na robanga Nzambe. Lelo ongai na comprendre réellement que Karine Mokonzi azaki mwana Nzambe. Quelquefois le malheur est bon, tala chemin, tala parcours ya vie ya mwana oyo Nzamba tya loboko ndenge salaka. Balongoli ekuna msana RTGA, bakanisi loko la suki. Nzamba sali akei poto moto bazalaka na ye bien militaire bazalaka na ye bien wana bakomi na poto incompréhension bakabwani bato balobi nini Karine Mokonzi kota kei akoseka na ye mingi te akoseka na donc eza na tamoro ya mukie yaya oyo apusanaka pembeni na ye soit disant na koede yo soit disant boye kuna na poto alakisa vrai face na ye bakabwana na bango. Nzamba tali nyonso wana lobi bon fona komisa siko mission na ngai na suka na vie ya mwana mwasi oyo fona pambola ye ndenge na lakaki ye epesi pasi mingi pe mama baleli mama batangisi maya misi koyoka témoignage ya Karine Mokonzi la baronne yango wana Karine Mokonzi la baronne alobi Galmi Kofax yebisa babone fidèle ya Rose Bombo Boye. Galmi Kofax yebisa babone fidèle ya Rose Bombo Boye. Peu importe malobani ni batamokili ba ko loba sérieux et ko empêcher ba promesse en Nzambe te et s'accomplir na vie na yo. Ndeko nanga yo zali désespéré chinoise oyo ozabe na posa obala bobanga te parce que Karine Mokonzi a assuré bino le bino boye yendenga fongoli nzela ba célibataire nyonso à la Chine bo pambwa mi bozwi mabala dit amen na ndako boloba men. Bolo ba men la bande osika bozali ba fille célibataire nyoso bozana na kata la Chine kaka ndenge mama na bino azobala boye bino pe bobali bénédiction ya libala ezokota na mabota na bino bolo ba amen. Nzambe azan Nzambe o afungolaka ba porte peu importe bobali oyo kozwa tala histoire à la baronne ndenga zwaki papa na tigre amona garçon moko ba tatouage amona garçon moko ba locks mais mutema na yene zaki malamu. Nzambe atayaka ba vie ya batu Nzambe kozwa vie na yo peu importe forme ozana ngo azwi ataye yo akomisi yo na ndenge oyo ye alingi ozalela eloko malamu pa ya Nzambe yangwana Karine Mokonzi akumisi Nzambe na lelo défi la Chine à lancé na bino na bandeli yango lisusu avant 2026 la bino pe bobala ba chroniqueuse internet bobala ata prédote ya pamba to mona kate coutume tu na ke musika ata prédote ya pamba non to mona te eloko moko te eza pasi mingi pe mawa alors bino pe bobala défi na lancer na bino yango wana kaka ndenge bolasaki défi pa Karine Mokonzi abota mais biso tolobaki arobota enfant bâtard te mais ko bala yango ndezali normal bino pe bobala. Nzambe wa apamboli Karine Mokonzi apambola ba chinoise nyoso apesa bino pe mabala. Nzambe wa longoli soni na vie ya Karine Mokonzi, Nzambe wa longoli soni na vie ya famille Mokonzi. Tala histoire à la baronne mwana mwasi oyo ba finga ba ndenge nyoso l'intérieur le roi la baronne azalité mwana mwasi oyo ba traita de tous les mots le roi la baronne azalité mwana mwasi oyo ba artiste musicien ba bundi sans internet le roi Karine Mokonzi azate ebele ba lakela ye mabe ebele ba kangela ye ba porte ya ba ndenge nyoso mais malgré nyoso wana Nzambe azo confondre karabino malgré nyoso wana Nzambe a confondre bino Nzambe a prouvé bino le contraire yeyo Nzambe apamboliye ba oyo bokanisaki ba musicien bokanga na bango wana ba ko bénir bino ye impoli ya makara ba musicien mais nzoka mnase ba délire na yo wana mwana wana Karine Mokonzi atambola na obanga Nzambe yoka maloba oyo abimisi na témoignage na ye awa esali pasi mingi pe mawa ekolisi kondima na ngai peut-être n'a pas problème dans mususu na ba doute ya ko sala ya Nzambe mais à travers Karine Mokonzi la baronne et fortifier surtout foi na ngai et c'est que ngai Galmi Kofax ko ndima na ngai ekola na comprendre que la Chine binope botie la Nzambe ya Karine Mokonzi motema bokozala béni
suivons tous exemple ya Karine Mokonzi la baronne, surtout pour la bino bana basi à la Chine. Na bino ba chroniquer au besoin na problème ya mabala. Bolanda exemple ya Karine Mokonzi la baronne et ko sala bino bien mingi na ba vie na bino. Témoignage oyo et l'élisi batunyo to la Chine. Mais après avoir collé là, tu suis pe leçon, tu comprends il faut que tambola. Karine Mokonzi to mona reka na musika, fimo ya koloba loba, fimo ya baklash, to mona ke loka fimo ya mutu likoli ko fimo ya mobulu, nzoka na sima ya nyoso wana azwaka toujours tana ye ya kofukama pona kosambela. Ta lelo ndenge nzambe alongoli soni na vie na ye. Alongola soni na vie na mokolo nini o tambola mabe. A bon attendeur, sali.